La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo qui mobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge obimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pona maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Makambo ezobakisa makasi ekobakisa ma affaire malade ya DiCaprio oyo makambo ezobakisa makaka se ekobakisa mabandeko nanga. Biso nyonso toyebi ke DiCaprio batielaki eloko mabe DiCaprio aza na poison na nzoto o biso nyonso toyebi pona yaki deja kolobela ngo awa na Irsi Botelwa TV. Alors moi c'est DiCaprio toyebi ke il faut babenda mai na motema na eza mabe motema na eza na problème aza na ba mai na motema o ezosenga babenda ye. Alors na yaki kosala l'émission na nga liboso pona ko informer bino ke DiCaprio ana ba Congo akendeki na ba Congo epai wapi oyo bazo salisa ye maladi o azanango. Epai wapi o bazo salisa ye na maladi o azanango na biloko o aliaki ya mabe o azanango bazo salisa ye il faut ba vider makila il faut ba salisa ye ba traiter na bokoko ka ndenge zalaka. Alors bandeko nanga bokamwa elo ni su Irsi Botelwa TV yesu liboso na bino pona ko annoncer bino lisusu. Sangwa DiCaprio d'abord eza sango moko oyo batebele baza touché nango eza sango moko oyo esali batebele pasi esepelisi pena batebele te eza sango moko oyo esepelisi vraiment batebele te sangwa DiCaprio o bozomona en tout cas pasi pe mawa bandeko na tant tolobake ba comédien balingana te ya solo moi mobalo azaki comédien. Mais moi mobalo ba abandonné do ba buaka on dirait que tatika la ta olekata atana na chaîne moko te pour ça la théâtre ba buaka on dirait que tata producteur moko te a sunga pour ça la théâtre bande ko makamba somo ezali moi ça DiCaprio bomona eza pasi DiCaprio akenda bala moi so batunyo so babenga ye mama batunyo so baloba moi so aza mukolo mais DiCaprio l'équipe loba âge na yeke ana 60 ans. DiCaprio l'équipe a pesa âge na ye kendenga zana na 60 ans. Est-ce que ya solo to ya lukuta eza pasi makomosa DiCaprio ya sali DiCaprio ya minene o lelo bomona ka mutu azobela bomona ka mutu bwebwe nzoka malade zo utepa mwasi bandeko to landa
Mamae 2024 Gavker to yelibino solution. Bon a ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bosani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya mwasi et kimayo kimobali et telemaka bien te awa yo kayango et telemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimiki toko na feti. Tozalina gamme complet ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde interne, topé externe. Papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Bona maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko et zali, perte de poids, sans oko ta salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. DiCaprio aleka na émission aloba makambo esengela luba apesa na ba age na ye aloba ke mwasi na yaza mwana mukie ye amukolo mwasi na ye vike batamike bamela na bango nzoto kande bino mo boyebi mutakoza na za mukie me amela na nzoto bomona ka mutu aza na ye mukie mamela na nzoto amela na ye nzoto. DiCaprio alobi ana 60 ans mwasi na ye amukolo na ye te batika kofinga mwasi na ye batika aloba ki oyo esengelaki aloba ebele. Alors lelo ba makambo ebimi famille DiCaprio ba bimi se ba makambo mususu oyo he toyeba tate so toko memela ngo ndenge nini. DiCaprio ti azolelaka azolelaka na internet azolelaka na ba video na TikTok azolelaka azosaka ba video azolela eza po aza na maladi o biso soto yebi keza po batiele maladi po batiele eloko mabe na biloko. Mais lelo kolala kolamuka ba famille na ye balobi ke mwasi na ye anyokoli DiCaprio na ndenge moko osakana te. Ba famille balobi ke mwasa DiCaprio abetaka DiCaprio anyokwami na ndaku na ye moko. Ba susi nde ebelisa ye nti akoma na maladi o aza nango. Mais ye alobi ke batiela ke eloko mabe tomona aleka na bemisha loba ke ana eloko mabe ana na eloko mabe na nzoto batiela ke eloko mabe donc ndazana bazosalisa ye so basi bo comprendre nga mwana tanga bakombo eloko mabe wana ezate batiela ke poison mwana tanga tango ezate bino mo boyebi ba condition ba YouTube. Alors, ye DiCaprio alekaka na émission pour kaloba na biso réalité wana. Mais ko kamwa kolala kolamuka ko kamwa koyoka bandeko na ye ba ya kobimisa réalité mususu. Alors, eza kwa ba otsa batu na confusion. Et yana batebele ba yebi ke DiCaprio aza na ba Congo. Et yana batebele ba yebi ke DiCaprio aza na Kisasa te DiCaprio aza na ba Congo akende ko zo ba soin na ya akende ki ba traiter. Et yana batebele ba yebi bongo. Alors moi si a DiCaprio a nyokola DiCaprio oh ba famille na ye moko ba ye koloba na réseaux sociaux est-ce que eza likamba solo to eza likamba lukuta kotala moi si DiCaprio boye nanzimi te ka koza na ba trentaine mais DiCaprio aleka pa loba ke moi si na ba trentaine moi si na mwana mukie mais kotala ye boye bonzima te ka za na ba trentaine. DiCaprio mukola balara mwasi na ye batutu bazalaka etone eza ba comédien ba kamwa to mona fete ya DiCaprio ndeleka mutu nyosa kamwa ka eza na ngambu na bango mo ba comédien bato bele ba kamwa ka ti DiCaprio bala mwasi na DiCaprio azaka na bana mwasi DiCaprio azaki na bana pe bele bavanda basangisa bana bango bavandaka DiCaprio asalaka te
DiCaprio asalaka te mwasi na ye nde bundaka asalaka bamalewa na ye atekaka banzombo na ye atumbaka banzombo asalaka bamaboke na ye ndenge asalaka bamalewa na ye eza bongo oyo yango epermeta bango baovivre. DiCaprio asalaka te abetaka bacoup de main na ye ka wana asalaka te mpo bino mo boyebi ke théâtre epesamela ye te bato babengaka ye te epesamela ye te. Alors bafamille na ye baye kobimisa ke eza mpo na bongo nde mwasi anyokolaka ye pourkui amemaka eloko te na ndako asalaka eloko te akendaka kovandela mwasi esika atekaka okevandela mwasi ntongo midi pokwa. Effectivement tomona yango na bavideo ya ye moko DiCaprio tomona kango tozomona wana ba video ya DiCaprio ndenge azaka mona ke vanisa na ye mwasi na ye baoteka eza nango mabete kovanisa pe mwasi baoteka eza mabete surtout so mobala osala no te wana ona musala tokoki pe kokepe kosunga mwasi na o osungi ye bozoko avancer na bino bozoteka eza nango problème te eza nango mabete. Mais lelo na kamwe eloko o ba famille ya DiCaprio baye kobimisa ke DiCaprio aza mal vu na ndaku na ye moko ba nyokolaka ye. Alors souci wana moye aya kobimisa biso yango na internet ezate souci wana moye aya kobimisa ba vérité na internet ezate ka bandolo ba vérité nga mwasa salaka bo moya koloba ngo ba vérité ezate. À part non eloko mabe o ya liaki à part non souffrance o yo mona mutu to ebi ke DiCaprio banda bala changer ne loko te. DiCaprio banda bala a changer ne loko te jusqu'à présent. Banda DiCaprio bala a changer ne loko te. Azala kaka boy avant bala zaki kaka boy abali azaka kaka boy eza batungusu bayaka na bo minene te toyebi ena batungusu ata zolia ata mais bayaka minene te mais quand même il faut muto changer. Ndeko DiCaprio wana lobi makambo ebele keso bo remarquer bo mona ke DiCaprio atako changer atikali ko changer te po anini abala azo nyokwa mananda kuna ye mwasi amonela kaye mwasi abeta kaye mwasi nyokola kaye yango bo moni alingi ko lela ming na internet bandeko na ye moko bazo bimisa kombo ya iloko mabe o batiela ki alia ki bandeko nde bazipi yango. Donc selon famille na bango DiCaprio alene loka mabete mais azonyo kama na libala na ye bazonyo kolaye selon famille na bango. Siko toko nzimela nani est-ce que bomo ateke bo tia batu na ba confusion bino mo bomo ateke bozo tia batu na ba confusion moko inutile. Soki bino moko famille ya muto azana problème soki bino moko famille ya muto azana pasi bo bima na internet po bo bandolo baba biloba loba soki muto lelo azana posa sungaye au sungaye ndeni soki muto ana posa sunga DiCaprio au sunga DiCaprio ndenge nini nga yebisa bino ezaka batebe na bapoto na batapoto nzamba sala bango ba grâce batapoto ba la malamu pourquoi to mona rapeno osala émission mutu bomona mutu mo abengi yo anaza poso pesa nga numéro mutu ana sungaye ozipe numéro pesi basungie par rapport ya ndenge to sala la émission na biso. Maintenant siko DiCaprio ana besoin beaucoup plus ya lisungi ana beaucoup plus besoin lisungi ana posa batu basunga ye maladi o batiela ke kolia wana ana posa basunga ye kaka na maladi wana il faut basunga ye il faut alia bien il faut alandela ba traitement il faut mela ba poto il faut alia bien poso bo remarquer bo mona ke DiCaprio za ya kokonda siko so bino moko lelo famille bo bima na internet pour que boloba ke aliana ye lo kama bete eza libala ndezo so boza ba compte à rendre na libala ya ndeko na bino boke kolobela mwasi na ye c'est tout boke kolobela mwasi na ye mais boko bimisa na internet c'est pour ça mutu muso alinga ki na ya sunga mais tanga yoki ka bino boye bo bimisi o sengela bo bimisa abombi mbongo na ya vandi na ye amonyango lokwa ba vantique tandis que mutazo nyokama ba DiCaprio o bana ba loka ba comédien musute ke o ba bima ba ndolo ba bosunganga na osala bona zo nyoka abima na ete po lo ba bongo. Mais en réalité car ande papa na biso ba vidéo ba bima ba senga aide car ande ba yandi mos ba bima ba senga aide gouvernement sunga bango DiCaprio pas a comédien mboka azaki pe na droit ko bénéficier na lisungi wana le là que se retrouver na ba Congo pour que ba traiter mais ba koki pe ko sunga ye. Soki lelo ba sunga ete soki lelo ba kota likambu na ete c'est parce que ye moko abimate ayo tala tocho mona papa ya ndimosa we
aye bango na besobe ba encourager bango na bango ba yaki ba encourager ba sali ba video pona osenga ka aide bomoni ndenge aide epesa maki mbangu lelo DiCaprio ye moko atie na makamno na abeti na makamno so kara bien bokati so DiCaprio abimaki pena bwe nazo ko s'adresser na mama Denise Nyankeru talanga ba salinga mabe talanga ba bwakelinga bwe talanga ba chelinga maladi bwe naza posa lisungi bo sunga so bo sunga te na kufa ba osunga ye ndenge ba papa na biso ba video na ba sala ngona ba comédien musu ba sunga bango ba sala bongo ba sunga ye yandi mosi si azaki na esobe azaki na nani na muyombe gauche ba sunga ki mais DiCaprio abimi na TV kaka azolela DiCaprio ye na TikTok azolela aosala video azolela muta ko comprendre ndenge nini ke ozana besoin lisungi muta ko comprendre ndenge ni batu ba comprendre ote bato ba mo loko ozana besoin lisungi te lelo bandeko na ye moko bakomi koyo bimisa na internet ke ao souffrir na libala na ye mwasi azonyokola ye mwasi azobeta ye yango azoya kolela na internet ata kutu message yango oyo biso tozolekisaka mikolo nyonso ata bamessage yango oyo biso tosalaka mpo bato bayoka mawa mpo bato basunga bato yango bakosunga ndenge nini soki famille ezobima ezowangana pasi yo mwana bango azoyoka famille ezoyoka yango te eza pasi DiCaprio banda bala soko landeli makambo so famille ezolobe omoni ba famille musu baloba pena balobi omona bakolo batadi makambo omoni moi 5 pesa ya bien moi 5 pesa ya faux soko landeli pe en réalité DiCaprio banda bala tika los apene sengote DiCaprio ava bala to bande ko moni na ba scène tozo moni partout azo jouer to bande ko moni DiCaprio partout ko jouer mais banda bala alalisa vraiment dona ekaka boya tikala ko zala na sengote wana to ke pai to zonge pai to mona ngo mais ça vraiment kitoko te na famille ko ya obimisa likambo moko boye tangu batu ba oluka ba sunga ndeko na bino tangu biso ba auto sala be émission kolekisa be émission air nyonso pour que batama ba sunga tozo bela ana TV bo sunga DiCaprio azana pasi e bo sunga DiCaprio boye bo sunga e bata poto e tozo belela ana TV mais bino moko famille boyaka oloba ba buzoba mais bino moko famille boyaka lekisaka babuzoba na internet boyaka oloba buzoba pona ndeko na bino eza kitoko te vraiment courage na DiCaprio to soki si réellement vraiment ozana besoin lisungi leka na TV loba ke ozana besoin lisungi bato ba osunga yo ko façon ni mona pasi ba video la basenga ba lisungi bangwana bazana bomoye basengaka balisungi ayoki ne soni ta mona eza likamba vi nanga na koyokela ngo soni te pona ko perdre vi nanga pour rien amona eka na vi nanga ko katana na ko kufa likola minene bayaki basengaki balisungi basungaka bango alors DiCaprio soza posa lisungi yaka na internet senga lisungi ba mama Denise bazali papa Fati bazali bato basungaka bato bazana bango yaka senga lisungi e ozamala mais soki pe mwasi pa zonyokola yo yaya oza mwa mobali yo moko ebi pourquoi olingaki mwasi yango mais soki vraiment oza besoin lisungi yaka senga lisungi bakosunga yo merci bato bolandaka biso lelo eza dimanche na yaki ko umia liboso na bino te na yaki kaka kolekisela bino message oyo ya DiCaprio alors soki eza mbano liboso koti na Irsi Botelo TV osabone commenter like o partager car ndenge ezalaka bino mo boyebi ya bino Irsi Botelo TV ayaka toujours na maramba bien ayaka toujours na masola bien bomoni likamba DiCaprio oyo esali pasi epesi biso pasi na yaki ko umela te liboso na bino me na yaki vraiment ko betela bino likamba DiCaprio oyo ko yoka famille na ye moko baya koloba na internet ezotinda bato basunga DiCaprio te bato bazaka batama watanga azomona famille baye ba mona lokwa eza nango seke eza nango copie ya DiCaprio alinga ya liambongo bato ba osunga ete alors soki boza penza na mawa boza la vraiment na mawa ya kosunga DiCaprio to sunga ye famille botika biloba loba DiCaprio sala ba video so za besoin lisungi senga lisungi na gouvernement ba kosunga na place yo kaka soni olela kolela katangu yango ozana na bomo itoza na posa na yo na place olela kolela katangu yango ozana na bomo isenga lisungi bakosunga yo merci na bino so bolandaka biso en tout cas esika bozali nzamba lola apambola bino bisous bye
Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo kimobali et telemaka bien te awa yo kayango et telemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba oteli talandenge bimi kitoko na feti. Tozalina gamme complet ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne, topé externe, papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour na maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.